business nini oyo esengeli kobanda ça o dépasser 0 franc congolais, ça o dépasser 1 dollar. Eza business nini soki olukaka business ya kosala awa na RDC alinga yebisa yo vrai business oyo esengeli kosala. Oui, okosala ekofuta yo mbongo esenga fo komipesa ezali na liboso eloko na kosinga yo osaboni olaike partager vidéo plus ou moins 50 personnes pour avancer na métier oyo ya YouTube. Vrai business oyo esengeli olancer na 2026 0 franc congolais 0 dollar eza YouTube. YouTube ekofacilite yo créer contenu ou publier chaque semaine pour publier contenu pour atteindre 1000 abonnés, 4 000 de visionnages, 10 millions de vues sur vidéo short. Pour monétiser chaîne na yo, pour gagner revenu na yo chaque mois. Alors, nalinga yebisa yo mutu oyo oza na idée, oza na activité, olingi kobanda réseau oyo efutaka bato mbongo, meilleur réseau oyo eleminelaka bato des années za YouTube. Na utiliser TikTok, revenu ya TikTok eza moyen. Na utiliser Instagram, wana kutu pire pour gagner mbongo na Instagram. Nayebi te ekobeta bazali. Na utiliser Facebook pour monétiser page na yo iko a partir ya libanda. Naye kotrouver tellement le meilleur réseau eza YouTube eza na facilité de publier vidéo bato babonaka. Deuxièmement, YouTube eza ouvert, eza moyen ya recherche oyo bato basalaka recherche facile.